Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyoso to ba bolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebo ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Wa bino mama Elia Nitu, ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo ba telekimia ezali. Bongo pipino na côté na bino. Est-ce que boza bien? Nga naza ça va. Mais naza quand même fatigué pour nasaki musala mingi. Yaki na musala makasi hier, hein? C'était le 24 septembre. Yaki vraiment na musala makasi. Yaki vraiment musala makasi. Na koti ndako na musala so na bi musala makasi boyebi musala nga service traiteur la Providence donc na koti ndako lelo na 7h30 mais naza fatigué malgré naza fatigué mais nga toujours ko liboso na bino poto sa nini to solo la merci mingi na bino nyeso to ba bolandaka émission mama Elia Nitu. Merci mingi na bino bato ba accompagner nga banda na bandaka émission na nga ti lelo na la na mkana tongo na maka ting ting na komi na 50,000 abonnés. 50,000 abonnés eza grâce na bino. Même makambo ba abonnés to solongo sikote. Lelo to kozo solo la nanu sikoto to solo makambo susu. To koya ko solo la makambo ya 50,000 abonnés wane koza en live. Nga live nga na oso na bino pe bo oso na nga bongo sala nga bien. Mais là maintenant niye ko sona makambu mususu ndeko muka moi bisinga mama Nitu soko yebi émission pour les matchs ndenge e salinga bien ndenge bongo salinga e changer nga bizaleli e salinga malamu mama Nitu ko lemba te continue ko sa biso ba émission toujours sur le mariage ezo sala biso bien ezo songa biso makasi ndeko moi bisinga bi mama Nitu naza divorcé 2 fois. Naza exemplaire te ya ko éduquer bana nanga. Bana nanga ina koma kotinda bango. Bokende kotala maman Elia Nitu. Donc on a dit merci mingi pour la considération. Merci d'oyo bolinga ka kotala maman Elia Nitu. Ici c'est votre deuxième maman. Maman Elia Nitu, la reine mère. Autre m'a dit qui m'a qu'un caca. Qui m'a qu'un caca. Autre chose. Sikoyo loko na oso na bino na bino ki mambo 50,000 abonnés to solo en sima to solo na makamu susu oyebi mundela lobe les ventres affamés na point d'oreille balba bongo boko rijan ko ka bino monde boyebela Ulima kwanga. Kosi sanga kimia te. Kosi sanga kimia te. Oh safu. Non le langa simple. Safu kwanga brochette. Non le simple. Sko poto kota nakati ya solo nali na tade makwiti. So nali de makwiti si m'explication e bandi. Nali na de makwiti. Mais moza musuni nao chauffeur ngolia siko. Na figure na ni Thompson. Balamba déjà. Chauffe-au-lia. Voilà viande. Chauffe au lia. Aussi ça m'a kimiate, pardon. Aussi ça m'a kimiate. Alinga bochette na kota mo mafuta hein. Nana mafuta ebele na nzoto me ba kisama nango kaka. Ya problème ta. Banguna bakwei ndenge satana kweye ki bakwei lisusu. Voilà mi panze na frigo. Chauffe-au-lia. Puis le goût.
Baloba balobaka kuja nkwimpa. Ya kwanga. Biso ba Kongo tolinga kwanga. Nana no mom kid. Ko sanga kimia te pardon. Sikanga lia. Banguna bakwe ninge satana kwe yakibakwe lisusu. Tala ye kuna azalaki na koma afungoli misu akwe lisusu. Kuja nkwimpa. Yango wana penza. Kuja nkwimpa. Aliaka kote moko. Mino zato. Faut pour aller aussi ça ngasu kimia. Bila na mino te. Tika pardon. Kana tafu na ka koto ha. Koto mino mobulu. Wani na fugo madesu, chofolia. Je fais ma desu non. Ni na fugo na mfumbwa. Chauffé. Chofolia. Nde kite, le kuite qui tu coin. Ngana amsa la cuisine, ngam sa on la mam TV ne ma chère, ça na ngakolia. Sentiment. Voilà. Elle est bien. Natondi. Sikoto solo là. Sikoto solo là. Pour aller kitoko, natondi kitoko. Toko solo siko. Ndeba moninga la lebo. Na lobini. Aussi ça rakimiate. Ezali pona Nathalie Sandeko oyo azozanga kimia te pona ye azozanga kimia pona bato bazozanga se kimia. Ndeko otela ko permettre te muto asisa o kimia, muto asisa ona posa ya kolia. Bozana chana nzete na mine. Na via lelo kulimata muto asisa yo kimia. Ndeko abenga bi mama Eliane na kimia tamukite mama Eliane. Muninga silisinga kimia mama na pete zate nazokoka kolia te soka na kanisi ye kaka motema nanga e baby soka na lati po muninga basaka musala moko na lati na kene musala so na kanisi soka atango na kokende kuna na komona ye omona kimia esilinga ye yango na ye kotalisenga habita yo kokosila kimia pona mutamukilita mutamukili ko kosisa yo kimia te pona nini. Pourquoi mutamukili asisa yo kimia? Mutamukili akata yo appétit. Oko kolia te kolia muto eza bien boy. Akata yo appétit. Bilo mi balenza mbasa mukili. Eza daga soki boza bien. O dagi na yo apart ko daga eza kolia. Comment mutamukili ko kosisa yo kimia? Pardon. Mutamukili so kimia pona nini?
Azosila kimia pourquoi? Azosila kimia parce que basala ke sika moko. Ayebi ke tant chaque temps de ke musala na komona yo moni mutu oyo soza mutu mo boloba na tete boyoka na te. Soko moni mona motema na yo esanini ebebi na moni pona nini. Tokuta ene pona nini. Omona motema na yo esanini ebebi. Yango esenga ka mutu foza na ba nerf solide. En face ya likambo, il faut na ba nerf solide. Misala ndenge zalaka wana ndeko. Yo uti na ndako no ke musala, moninga uti na ndako ne aye musala, bokutani kaka na musala. Boyebana libana kaka na musala, mais pona nini na musala ngo pa yebana moninga, il faut aussi sa moninga kimia, ke moninga kata ko lia tete. Na mokili ko permettre te muto si sa yo kimia na yo. Non. Ko permettre te muto si sa yo kimia, na sana kimia te mama, soki na musala, pona nini batu musu bozana ka pona ko tia baninga mal à l'aise. Yo moko na conscience na otango oseli kama mabike kama na oseli ezo gêner mutu ezo tia mutu mal à l'aise ezo sepelisa yo. Comment batu musu bozora plaisir ya kosala baninga mabe? Pona nini okozwa plaisir ya kosala kaka ndeko mabe osala kaka moninga mabe na kati na yo moko elo mo reproche ka ote ke non elo ko ozo seza malamu te elo ko ozo sala eza mabe kosala bote conscience na yo bongo na yo bomoto na yo ko pesa yo conseil te bomona ka mutu soka za no azana nerf solide te ya bomona ka ba mindele ba mibwaka na ba train pona nini alamuki na tongo po akende musala ayebi ke so na ke musala mto na okutani na musala kuna akochanga mal à l'aise akoamerde ngai akoambete ngai na place musala zo mona mutu mususu a déposer aki musala tiki musala aki pona nini pona mutu moko aza kuna aza konyokola ye yango na kopesa conseil na bandeko obo nyokolaka morale ya mutu mental ya mutu eza bien te mutu azozanga kolia safu mutu eza bien boye mutu azo biso ko azo kokolia te soka tongo etanya sukuli abandi okende bika na kuta na na musala akochanga mal à l'aise bizalilo eza mabe e bizali ya malamu te bandiko foko tika il faut ko tika bizalili oya lokola bana olimbisa ngazo le fiel lokola bana yana mwana moko azaki munene mwana na ki santé soka ki kaka na nini basoni na baninga grosse patate bo bingi grosse patate mwana boyo ko kende classe A na France mwana mutunga na yebi mwana linga soki na classe te parce que soki na classe bako benga ye grosse patate. Soka ki na bakobenge grosse patate. Et qui me si mon classe. Mon ego kende classe te bakobenge grosse patate. Et ça na batu musu na vie bazoka ba problème te po balingi. Azo ba problème po batu nde baza ko lukele ba problème. Tiko bota la top parce que exemple à moi na mukie. Po aza munene soka ki classe baninga ba benge grosse patate. Et qui me si mon classe et si mon sengo. Moi na zana no mukie zana no mineur. Et si mon na sengo. Baninga basilisi esengo ya kende classe lokola mikolo ndenge ndeko alobi ke na milieu ya musala bandeko nanga ba congolaise pona nini na milieu ya musala yo sala na ndeko na yo ozo yina ye ozo sele ba rapport à mabe ozo pesele ba rapport à mabe siko sima na ona mutu okanisaka nini to olingaka nini olingi na société bachaka bana mama na ona papa na yo bo bandosana bango sika moko po yo sepela po mutu boyebani te bokuteli kaka sika ya musala bo seli mo ki camarade na bino esimbi te bo kabona ki camarade na bino yo komi komene moninga vi dire te mokili sama bongo te soki batu mibale batamboli nzela moko bayokani te bakokabwana sans problème. Pourquoi ceux qui boyokani te na moninga bokabwani na moninga yo za ko merde za ko tungisa, cela veut dire que yo na kati ya motema na yo posa ya ki camarade esilaki te. Po moninga kota ke akalikilaka yo takipaka yo tayebi ko tute soko vivaka soko zalaka. Mais yo kote uzali uzana kimia te ozaka kotungisa moninga oza kotungisa moninga oza kotungisa moninga po moninga kima musala kende atikela yo musala ngo est-ce que musala ngo yo kokosala ngo surtout yo moko bande komi bana kati ya kolela bongo komona moninga okomona mutakie stage place ke osala stage akutena ndeko congolaise mais ndeko congolaise akokote kaka mabe tanga mona ekolo mususu asekisa bango l'expérience minute koto mais ndeko na yemo congolaise omona asaleleka rapport ya mabe
ba bizaleli o eza malamu te bandeko to tika bizaleli o eza bien te kolinga te muta vanda wana bandolela kana kombo na yo na mboko yo musali eza papa musali eza mama tango muta azobima ntongo akende koluka lipa na ye il faut azala na kimia bandeko bandeko oboza place miselo mona ta muto aye place musala ana eloko nzoto toto benga mukanda yo oza gouvernante na place wana omoni ndeko na yo aye ana eloko nzoto te yo moko po moni ke eloko nzoto eza aye te mais mama mundele kuta ko la bonga kangi miso alekisi mundi ba hotela kangi miso mais yo ndeko no congolaise kaka yo muto pesa rapport pas directrice ote ninga za wana eloko wana ye na ngoya nzoto eza aye te balingi bakanga moninga moi sebi mama na pakata mba en ka directrice abe na pakata mba ngo escalier na bima na tika ko tuna saki ya musala pona nini bizali la bongo bandeko tozo kende wapi mokile zo kende wapi motema mabebo eti wapi méchanceté gratuite pourquoi la méchanceté gratuite bandeko eza bien te ya malamu te bandeko koli eza bien bato nyoso to bakana nerf solide te bato nyoso to bakana mitema kokuka makambo te mona mutu musoka makambo te amidi embiki na ye bamindele bamibwaka pamba pamba pona nini pona kaka harcèlement kaka ki amibwaki manere ezo kokati to yeba kozana kimia pa eniso tout ozali zala kimia na kati ya ndako na yo zala na kimia na baningo vivaka na bango zala na kimia na bandeko na yo zala na kimia na esika musala na yo pesa moninga kimia zala lokola mungwa mungu chake lengi na kati ya biloko ato saisonal ndenge ni so oche mungu ate mwago ezala ate mungu ezana elengi nango yana batu mususu akomika esika bamonka akomika twa o nenga yebo bato komika bilongi na mpanzi o nenga yebo oye place mo le bato ba sepela ba monyo me bato ba sepeli te pa bike nobo makelele bandi ndongo yebo okolingoza monopole ya parole kotika muto c'est ça muto foko ta kati na yo o mitala yo moko na zaka ndenge nini na se comportera nini c'est très important ba maman très important to luka kimia ceux qui muto zo si sabaninga kimia eska musala et la qu'est-ce qui attend ndako na yo moko oza kimia te on donne ce qu'on a. Ceux qui mutazana kimia ako transmettre kimia pa baninga ceux mutazana kimia te yende ko lukape baninga mususu bazala na kimia te muto azana kimia akoluka te azangisa baninga kimia muto azangi kimia ndaza kapena motema mabe azangisa pe baninga kimia eza bien te eza malamu te bandeko koli eza bien avant to so anasali nini nalia na ngati mama abiso na lingaka na lia na kanisa kolia so zana mwa madesu na yo mama bimisa lia ozana mwa kwanga na yo bimisa lia conseil muta mukili asilisa yo kimia te tango nzamba peso pobe mabomoy oza en bonne santé oza ko respirer muto asilisa yo kimia te soko muni muto asilisa yo kimia azala musika na yo bozala musika po ozala na kimia yo pende ko sa moninga kimia soko monike moninga azana posa na lisusu te boza l'ensemble te ndeko boka bwana oke gauche yake na ye droite pona kimia ezala batu mususu akoti na kati ya vie na yo lokelo ba problème olali penza osusu mkibi nde boye olali penza olamuki eza nde boye bato basisaka baninga kimia yo na yeko pesa conseil na ndeko nyonso tu soki bible lobi so monike loboko ezo misuma so mukata yango bwaka soko monike muto azo siso kimia zala musika na ye oyoki ngai muto azo siso kimia zala musika vi oyo zana brillante bandeko vine soka yango yo bato baola mukate bato baosa ba crise cardiaque bato bazobela ba maladie ndenge na ndenge ayoka mati susu oyoko bakisa lisusu mutu osisa ndeko kimia te eza bien te bandeko bible lobi luka kimia na mutu nyonso luka kimia na mutu nyonso ndeko soki ka komoni mutali ko pesa yo kimia te mutu azo déranger kimia na yo sala ndenge bible loba soko moni lisu oyo zo memiso lisumu pikola yango longola yango bwaka na melaji na ngai kanena na kimia boyo ya osisa nga kimia yani nango na lobi mukie me na lobi ebele pona luto suki wana tokokisi 50 000 abonnés
makambo ya babone na kosala live to solo l'ensemble. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusa kumona. Nzamba nu benchenen bana betu. Bon, bisous. Bye bye.